est proche. Soyez donc sages et sombres pour vaincre à la prière. Bible dit que Nzambe ayoka libondeli ya mutu wa masumu te. Et c'est que nous à la sombre kati na yo bien aimé pour que Nzambe ayoka libondeli na yo. Ya solo penade to tika babanda kuna biso bien aimé. To na kati l'église. Est-ce que Nzambe ayoka mabondeli na biso? Tant que ça la banda kuna biso na kuku. Est-ce que Nzambe peza ya lola ayoka kama bondeli na biso? Mutu o Nzambe ayoka mabondeli na ye bien aimé, laisse-moi te dire à cause de la conscience que ngane na zabo Nzambe ayoka mabondeli na parce que mutu ayebi mutu koleka mutu yemo kwa zate. Et ça ka Nzambe. Okobomba na pasteur, okobomba na tabusu ami, okobi ko mi cacher na moi si na hauteur mobile na yo mais na Nzambe to ko se cacher. Parce que Bible dit à mon alliance. Il y a beaucoup de choses à penser. Il y a déjà côté à la carte de penser na biso ayebi. Journée na biso mobimba ayebi. Ayebi biso depuis pour ma maman. Il y a à des fois ça fait mal comment que la fin d'une chose est proche. Suka ya makambo eza kokoma ne kati na église tozaka ka distrait. Tika ni lobo na poko le lo bien aimé eza ngamo canal o Nzamba poni pointe na yeba ko arroser bilanga na ye nazala na mouiller premièrement. Nazala na mouiller premièrement. Est-ce que tu as comprendre que tu y a dans l'église pour na kobongisa suka na biso na Nzambe? Mais l'autre comment qu'on y a l'église bien pour la fertilité. Tu y a dans l'église pour na kobongisa suka na biso na Nzambe. Ngai na auto tout la question. La boutoire de l'obéni suka na biso et ça wapi. Faites une chose au Bible sur le 1 Pierre verset 4. 1 Pierre 4 pardon verset 7. La fin d'une chose est proche. Est-ce que tu as oublié de ça dans Nzambe? Okomi tuna maman Anna zo banami bongisa na nini? Bien aimé spirituellement. De même manière to kombola ndako chaque jour. De même manière bien aimé to sala to shona ndako chaque jour. De même manière bon mon avis c'est que les la torchonner chaque minute. Bon, mon ami, c'est que les a torchonné pour les Bibles, c'est ça, c'est le parce que mon coloana a fait une chose où on a bien aimé, donc on y est, on y est, on a été, pour tout pas y est, mon coloté. Donc il faut aussi les sagas à ou à amen soyez. Donc il faut aussi les sagas à lobby y soyez. Lobby pe lobby on lobby que na koko à lobby besoin conseiller puis sur lobby et là qu'on y ça la lelo kolobati que non ça la lobby pour lobby c'est Nzambe. Amen. Fin d'une chose et approche. Soyez donc sages et sombres pour vaincre à la prière. Yes, soyez kaka libondeli à basumu kite. Et c'est tout le temps à chaque minute pour ya kana sena makolo Nzambe. Pour na ko senga ma Nzambe na bomo na biso. Et c'est que tant on nous donne la kama Nzambe bien aimé na bomo na biso. Yesu masi alingi biso mingi. Nzamba lola lingi biso mingi. Yango atika ki trône na ye akitaki ezalaki acte amour. Amoni que natindi oya échoué, natindi oya échoué. Et c'est que ngambo kota ke Nzambe na lata nzoto na kita. Pona ko bikisa peuple nanga acte amour. Andimi kotika trône na ye akiti po eta kufela ngana yo. Pour le autre benga na Christ ou toza lelo. Est-ce que à retour tozongisa ka bolingo wana?